Moto bandem déjà te mafuta c'est une na grande dame mais bande ko ba bolingo nzamba mona bino pambolela bino premièrement kana cadre ya actualité bande ko boyebi moto ko pela na minute sur dans un dossier et en fait on a matière rebelle on a matière rebelle on a matière ya ba guerre famille bota ba kuke en fait moi ba mambo za kili mais et depuis quelques jours tozobetaka lisolo ya la donja baby bandeko makambo mawa ya soni mpe ya pasi mwana mwasi oyo asali yana bato balandaki live ya baby fali nakoti émission hier mais nazalaki tellement busy ke rataki nalobi nonono osaka lelo bien ke mpe en retard bandeko bato ebele bolandi émission live ya baby certainement na bachaîne misusu mwa bamorceau bandeko baby asalaki direct certainement na TikTok. Qu'est-ce qui s'est passé? Aye à faire croire batoke lisolo ya yena grâce ezalaka na ngomamba solo te. Et tout ce qu'on a eu à voir, love story et consort, n'a jamais été une réalité. Yena grâce batikala ozamwasi na mobilité. La donja katalai mwana gimbangu yolo bagi wa mwana gimbangu kosaka te. Katalai na kombo nkamba soki yo na grâce botikala kotia te bande obolimbisa ngai ça énervé epesi soni epesi mawa au fait motuna ezali soki love story to mambo ya baby na grâce etikala kozala ya solo te. Pourquoi tout ce temps? Parce que eza lisolo ya un mois te ya lisolo ya bajour te ya une semaine te eza lisolo moko qui date de plus d'un an. Pourquoi tout ce temps baby aya te aya koloba na bato ke non bomoni mambo biso tosalaka bolanda yango te eya mambo ya solo te, surtout sachant ou encore connaissant que tu es une femme oyo oza na besoin lobi mpe babala yo. Bandeko nazotiela bino bavoice ya baby naotiela bino bavoice ya baby boyoka baby ndenge aza koexplike na bomwana nyonso niveau ya immaturité ya baby fo olukela yango kombo nayebi te baby akola mokolo nini. Moi je me suis marié à l'âge de 22 ans. Baby tel qu'elle est là, baby doit avoir déjà plus de 25 ans asi akoli aso mwana moke te. Toyoka bama solo ya baariashu awa ntango balinga bapesa ye mike. Toyoka mwa bamasolo moko ya baimmaturité ya makasi ya ebele na kati. Bon on s'est dit bon akoli nanu te mais tout ce temps vraiment monga nakanisaki ata a upgrade mwa bongo ndambo mais non. Bandeko bokoyoka ba explication ya baby on dit mwana mwa moke ya maternelle nga na place na ye na nga nakanga monoko. Au fait c'est quoi le problème? Baby tellement bolingo ye na grâce esimbi te sikoyo aoluka bisika obenda dra te aninga benda dra na ngambu na ye mais pourtant eza nango réalité eya makambo ezalaka nango. Moi à sa place na ovanda na nga nye nasali nzela na nga nasali vi na nga sikoyo aza kose culpabiliser tellement ke aoluka ba raison moko boye aoluka ba innocence moko boye aoluka jusqu'au point ya koya ko faire croire biso ke cette histoire n'a jamais été vraie ezalaki makambo ya lokuta yaya. Bandeko avanda tiela bino tosa analyse avanda tiela bino ba voice ya baby kande bomoni na miniature kande bomona photo wana. Bandeko baby alobi ke azalaka na fiancé na ye bazali na processus ya libala pardon procédure voilà bazali na procédure ya libala donc bafamille bayebanaki déjà babandaki même déjà kosomba biloko libala ane kufa bolingo ane kufa likolo ya love story. Mais quel est cet homme? Quel est cet homme? Ekufa mpona photo bokomona ya baignoire mais mobali nini yango mpenza kolinga to akondima de toi tu sacrifies ton mariage ou encore ta relation sérieuse likolo ya kisitar soki mpe kivedetaria soit disant love story soki nini soki nini balikobolibisa
oke okota na kati ya baignoire na mobali na yo te mobali oyo yo amona ngo supporta betelo maboko ezalaka e bokoyoka badire na ye bomwana donc tout fait bebe alobi azalaki grâce azalaki na kilote nde bomoni bango na kati ya baignoire wana ye mpe azalaki na sous-vêtement ka tolo nde ezalaki polele bandeko nanga makambo ya soni boye vraiment ya solo wana donc mabele ezalaki polele mabele eza intimité te nalobi est-ce qu'on peut se promener torse nu dehors étant femme donc neti nga nde naza boye mabele polele libanda na kaleso na ngai wana mabele pembe na kolakisa hein est-ce qu'on peut se promener comme donc toi tu peux montrer ta poitrine chez n'importe qui au nom ya bosala film sérieux même ndele basalaka makambo oyo te amour eza mpenza bafilme ya bato mitakala oyo eza ya contrat moto azozwa mbongo epui bandeko na ngai alobi tolo ezalaki polele yango abendaki musi do yo okoti mabele polele na kati ya baignoire grâce na kilote aza robot hein grâce wana aza robot afonctionnaka te hein akotelema te c'est ça akotelema te mama bebe alobi azali na sous-vêtement grâce azali na sous-vêtement ka tolone ezali polele comment elle peut dire de telles choses comment elle peut dire de telles choses et puis na TV ta makambo soni tala makambo soni donc alinga faire croire biso ba biloko nyonso tomanda komona ye makambo lokutana bamasolo to abanda kobeta wana tomona ba love story tomona banini na kati ya bachambre hotel à part ya baignoire bato boyebi bomona ebebe aujourd'hui po bolingo esimbi te azoyaya kofaire croire biso que ça n'a jamais été vrai et eloko elekeli ngai na bamama mikolo baosala yango baanalyse mpo baluka badefendre ye donc en d'autres termes bandimi ye mpe mais franchement na ye na bino boa mpenza ndenge moko et puis aoloba soki grâce akoya kocontredire ye aleka baby grâce n'a pas besoin koya kocontredire yo est-ce que déjà non etali ye grâce azalaki tellement mayele ayaki na vie na yo na objectif et eloko ayelaki azwi yango yango akei donc a tellement mayele aza mature yo nde siko oza immature basakani na yo donc basakani na yo mais soki grâce akataki relation na baby to abalaki na baby wana te certainement parce qu'amonaki que non c'est une fille légère bolimbisa ngai oui amonaki que non ane mwana mwa moke bon facile à manipuler et puis amosa obala te parce que comment expliquer une personne qui a sa fiancée qui a son fiancé qui est fiancé akondima risque à perdre ne libala na ye mpona kokesa baventure aboye donc grâce à ye autiliser na ye a utilisé amatisi ye grâce à mati lelo soki bato bakoma kolobela loose mais c'est grâce à baby a utilisé ye comme sincère quoi et puis azwi azali nango besoin ale mbongo ale nzoto ale nyonso azwi asali nzela na yake na ye bandeko so botali baémission ya baby il y a pas mal des émissions aobeta lisolo ya grâce na ye avec regret ce que vous avez makambo solo te pourquoi tu as regretté dans cette histoire encore dans cette affaire et non seulement ça tout c'est ta maman o bato bandosala bino baéloge o bato babanda koapprécie bino bacommentaire bozotanga bozoseka bosepela tu n'as jamais haussé le ton de dire un jour que non boyebi ezalaki nango buzz to ezalaki nango kaka tu étais d'accord contente awawa eyindaki awa grâce à bali ezalaka soki filme monde entier eninga na Zaire ezika après biro tokomona bino ensemble te wana ezalaki nango filme bolingo eza kaka bokabwani te elelo bolingo esimbi te libala esimbi te ekufi mpenza ya solo tu viens nous dire que mambo wana etika kozala mambo ya solo te mama yo moni biso bala mike moni biso babebe bato moko boye oyo oya kokosa biso tala zwa nde mayele yanga conseil na kopesa yo timba za mokolo boni boye ko jusqu'à quand osi okoli ti komi na age mpo obala obota
Sikoyo, nayebi te bandeko na ngai. Les amis, Baby a été agressé période moko. Nayebi te so boyoka lisolo wana ye moko abeta yango kana babato ba théâtre. Kala mwana ngo tanga banda sika. Au fait, c'est une petite ana ba gaz na yana ba moto na ye. Kala penza tanga banda ba ni esika. Azali na mo ba ta amo siki toko et puis amo na moke. Ezali mamboka nde ba beta na ba mosinjo. Au fait, jo moko ya poto elobaka nango bana balabala mombenga moko ya poto kaka nde bayaka bakino wana atiaka bibi liso kaka nde bakenda kokutana baflati na bango pesi bango bato ya poto bazwaka bango na baparfum mwa bodi mwa nini sikoyo ka bafi ya théâtre moko na bango banda kobima avec le même messier ou encore le même gare bebe abete lisolo na émission ye moko so pa aboyaka nde kotanga kombo moto yango pour éviter les problèmes oyebi mwana mawa nayebi te soki lelo o mambo changea donc elle était vraiment sans défense apparemment jusqu'au jour daza sans défense eloko wana eloko mo mpenza moto fa abetela yango prison la fille en question aboya kotanga kombo ti lelo la fille en question bandeko balingela baby boule banleva ye babeta ya mort babamba ye briki na motu lisolo nayebi bato bayebi yango nayebaka te soki mpe yango moto ningisa ye motu akoma ya moko na baincohérence moko na bamaloba onde mo mwana mwa moke mais oui parce que eza normal te ya normal te onde mo mwana mwa moke na badire na ye neti babiloko neti ya boye vraiment moi à sa place na nakanga nanga monoko naoka soni comment tu peux venir dire de telle chose onde bébé moko boye nayebi te brike babetela motu eningisa ye motu effectivement avoi ke banda ekomaka kosala motu mpasi efala kota bascanner tout ça hein? Comment on peut être si méchant bon monde bato bathéâtre yango ntango baza koloba na bino ke non baconflit eza mabe to éviter babiloko oyo likolo ya mobali yango eboma ndeko na yo libala yango mpe mobali yango mpe azali ne kaka moleki nzela lelo mpe lisolo yango na ndimi kutu te ebetamaka susu bebi bato mosusu basilika babise no tu dois aller porter plainte te abanga apparemment tendresse libinga azala na kati tendresse libinga balongola ye na bilamba période mo mwana mobali moko apede ya théâtre wana ezaka na ndileke tu je sais pas une personne elongi na ezokima ngai nazoyeba te ezaka nani mais nayebi ke c'est un homosexuel na théâtre abetaka lisolo yango ke bakenda koteka mpo bebe alobaki no ala biloko nalataka ezaka cher sapato na ye babotolaka soki lipapa na babilamba na babiloko matoi et le monsieur va dire que non bakendaka nango na Koweït baproposa bango soki 300 francs soki 500 francs dozali lo moya ya pamba biloko mwa bongo e abeta nde lisolo yango alaise donc babeti mwana bato balongoli bilamba basécresté baenlevé et puis bazwi biloko nde bake koteka yango vous pouvez imaginer mwana bato ya moke s'il vous plaît lisolo na obeta bino eumeli ya ça date de plus de 5 ans bebi ye moko abeta lisolo nayebaka te so mpe brike babeta ye na motu wana moto esala ye bongo je sais pas donc une fille namona ye vraiment aza sans défense quoi parce que na logique nga so nazali ndeko ya bebi bondimelanga nanga nagangela grâce makasi nanga nagangele makasi déjà nano avai ekoma na baniveau oyo bino boyebi na baafrike wana babiloko ezalaka ke non mobali moko mpenza alawusi yo motu surtout soki non mobali bandeko no mpenza ye moma bawebisa etala omoni yo kanda osala ozalazala na mwana biso to yoka alobi ke no te yesu mwana te omona biloko wana boyebi yango ezala no grâce azali motu mpenza fale basala ebongo c'est vrai bakolobaki no bolingo baforce yango te oui mais quelque part alingaka même peut-être azala na mwa bareteni to baréserve balimite na mwa mambo moko boye mais bon bref le vin tiré faut le boire oyo ekomi mais normalement mwana moko ya kovandisa kobenda matoi je sais pas si elle a une famille parce que niveau amemeli vie na réseaux sociaux mais non moi personnellement esanga bien te so mpenza bebi azala leki na nga nafutele tike mpenza nake kongo nakeka na beti ye na beti ye na biso mbala suka
Il y a l'autre fois dans l'émission, l'autre fois que Banabasi, faites très attention. Il y a une obalité, mais tu postes des hommes n'importe quoi, comment na stati na nini. De ce lango bolingo mikoloana et kosimba ta kei mususu et ainsi de suite. Moi, j'ai déjà vu des filles comme ça dans Facebook à poster à 3-4 mibali différents. Sikoyo lobby ozana besoin babala yo. Mutuloko la baby lobby lelo ana besoin libala. Siko mobali nini oyo amona ba love story na kata ba Benoît. To belle famille nini yango penza. Amongi bazaka bat mo ba bato réseaux sociaux trop te. Vraiment il y a des choses à éviter. Vivez caché. Vous allez la peine ba privacy te. Bino vie privée ezalaka te tout à exposer na ba masoko kotia libanda mabele kotanda tala mo déjà zo lwaki noza itolo polele kotanga ta Benoît na mobali aza mobali na ete et demain oya kolela libala en tout cas nayebi te bandeko bolimbisanga geste nayebi ke nazwi ntan ya koloba mais ça valait la peine tellement tozana po toteya bato et là je vais mettre les voices boyoka ndenge ye moko azo expliquer et po azoloba ngo mpe nayebi ke bokotikala kondimanga te me tokondimo te mpo oyebi ke makambo ozoloba eza makambo lokuta oyebi ke makambo ozoloba eza makambo lokuta tokondimelo nini tokondima te ni lelo ni lobi mpe tokotikala kondimo te tu n'es pas du tout sérieuse biso tokoteli toyoki lo mawa tu viens nous faire la honte là en venant raconter des bêtises de bobards franchement moi mwasi oyo en tout cas bandeko tolanda bavoice ya baby ngai epesenga vrai kanda mpenza moi ça m'avait tellement énervé nambasoni boye qu'est-ce que je fais yango bandeko boyokala donja comment est-ce que j'ai expliqué que cela na grâce n'a jamais été vrai ezalaki nango kaka loisir ezalaka na scénario eza na casting eza na prise de vie koseka te Sarah la fille de papa bonsoir bato mosusu babengi baleki na ngai bandeko na ngai babandi kosilika nga mpe na bandeko na poto ti bomona nga mpo naloba te ya na ngai obenga ya nto azala na Londres naza na bandeko na ngai nalinga nga nazala na ngai fille ya nini te maturité oza matifi makasi humilité procède de la gloire bafille bonga danger bongo ezali video ya le 14 février ezalaki boye Christian aza te nalinga likambo so naloba ngo ye moluza aza wana Christian aza wana na bato tozala na bango na kati ya ndako ya hôtel du fleuve tozalaka merci Dassé ok merci beaucoup tozalaka Jérémy Chabani ngai Claudie décorateur oyo adécora chambre nani pianiste oyo abetaka musique na petit frère na ye ngai na Luz tosali première vidéo ngana avo boyoka nde lese pasa boyoka mpo nayebi ke boenregistre botia na ba YouTube botia ngai non Christian asisi kosala de nani Claudie asisi kosala décoration tokoti tosali oyo tosalaki début na biso intro na biso bolanda video wana edonja tv ya le 14 février bokebandela yango botala yango bomona eya na basote bomona pa moto nasa boye sote comme place moko boye sote comme place moko boye eza na bomwa basote na video so vraiment bosala analyse pena ya wawu ya kitoko bokende na boke sikoyo na le 14 février na biso na Saint-Valentin likambo na solongo kuna paster moko mpona pa kosite kombo na ye andima pete tinde mwine nyonso boza ti bokufa paster kuta ndimi yo te bongo biso bandimi tokondima nga nalingi asa grâce mozolo botika ya sala fine ye na kimia aposte na moto asala makambo na ye alingi nga mpe mobali na nga alinga asu te nakanga makangama na ye yango bomonaka nakangama na ye lisu te
siko very very tobeta na ba very very ya mobile ngo zuye ka siko yo na ba question na tiki siko bobenga na répondre bino ngana koti na Benoît parce que na Benoît na zala na pilote likolo nde na zaki tolo polele atabino moko vraiment atabino bo do mabele on laisse mabele comme ça mona ngo pe wana boluka bosaba capture balobi na ngai c'est bon nabi c'est bon nous avons kota akota luz aye balexi luz ngazo ya ouais pour luz amo mbala plat à part donc luza kokota na mona ne mabele luza kokota na mona ne mabele akiti akoti na mai dans un robot atelemaka te après moment bota la vidéo photo moko eza na page ya Instagram ya luz tant ba vu ka séquence wana esili na bimi na mai luz atikali okanga photo ye moko anosa ba snap na ye molaso bokende su na page ya luz ezali azwi atikali osokola nga na ye kozonga ku toswanaka jour yango mabe il faut boswanako ndenge solo ntina video na toswanaka mpe somo pa Jeremy asali biso surprise asalaka esili pa Jeremy akei ngai mpe ngai Claudie Christian pianiste tozalaka wana loge na hotel wana na hotel du fleuve ntina ntongo na ntongo toke na restaurant bolandela makambo na oloba oyo toke kosala déjeuner botala video wana ya ntongo après le 14 le 15 botala tokei kodéjeuner na ntongo nga nazalaki elongi ya kokangama mpo toswanaki makasi jour yango ye kuta nosekisa ngai ngo noseka basambla pour ne pas bino bafana love botimbela ok après moment toye kozonga tosisi oyo tosisaki ye abandi abengai photographe na ye bafoto mo akanga na hotel du fleuve abengai shooter na ye ayaki abandi okanga ye sikoyo bafoto basilisi ye na shooter na ye bakei nga natikalaki mpona koresoudre kobongisa biloko ya bato oyo tolwaki kozwa bis nazwi nani Christian Canardo so botali image wana moto afilme yango Christian eza pena trop professionnel te vu que Canardo azalaki na koyekola mosala scoti azalaki mpe na baempêchement na ye Elohim plutôt naye kozwa ye azwa taxi nani yaki ezwa taxi toye tozwi biloko tofuti bambongo etikalaki esili toye kozonga adate ya jour wana video wana ntango ekoti kaka na donjo ya televizio ezalaki jour nga na bwanaki sikoyo biembe na mobali na nga azoloba na ye alese mpe makambo ya libala na nga azoloba lese na mobali na nga wana ata bino moko ayaki kosilika makasi ndenge bino bondima te me bongo akosepela ndenge nini mobali nini akondima makambo ya boye mwasi oyo ya ye bebi aya na bomwana moko bomona makambo nyonso elekaki baimage oyo tobenga brite eza non monte natindeli ye nani bongisana yesala bongisani kuna natindela ye andima te ezalaki cause ya baséparation ya ngai na kope na nga wana aza koloba nde mpe nayebisaki ye nayebisi me nga nasengaka yo avant na banda love story opiaki nga nzela parce que ezalaki ide oyo fona banda osala na ye me mpo nyo osalaki yango na ye te c'est mon idée so otali na kaya yango wapi yango oyasaka kaya nga na koma love story yango omona bakombo oyo na banda kokoyamena olakisa bino te mpo bokoyeba boke kotape kuna na youtube boye na banini boke koluka ye bandumba baza ebele awani neti yo moko aye kosilika bi oui maman soki eza bongo oui moi je te crois alors ma famille nanga moko te andimaka ake makambo wana eza ya lokuta ata bino moko lelo nayebisa bino mobali nanga wana abala yari
utiliser là na oyamba aussi. Mais ozazoba okata libala. Mobali na nga wana abala po aprouve ngai abala pe muta TVT ya mutu pa ebila inaiti mais aya pe ka kobalela na kisasa awa ayesi ngai faute na yo faute na nga te. Merci. Po makambo otema naloba yango te luza koloba makambo aya oloba te eza lokuta te luso makambo naloba eza lokuta ya odemantir Baby, Luz a rien démentir te. Luz a zappé na temps wana te parce que Luz est mature. Luz c'est un malin, c'est un risé. Oya ki na ba risé belé, aya asaleli po akena ye. Ah oui hein, asalela ki yo, saleli yo afulami, asali nzela na ye. Yo no zaye maele te. Sikoso ozwi maele ozala bien parce que tu risques vu na omo mabatu baba na ko utiliser ko kabwe mabe makasi. Mabe makasi. Omona mwasi. Mabe makasi bandeko na poso kuta continuer à voir sango ezate pardon ya mama mingi bana basi bo éviter légèreté hein si faut appeler ça conseil c'est la chose à dire na émission na salaki hier je crois j'avais tout dit mobala ro saka na sakani à se ressaisir na 50 ans a obala robota mais pas une femme. Les filles évitez la légèreté s'il vous plaît. Quelle légèreté? Quelle légèreté na vie à baby. Quelle légèreté. Ah mais non. Ah mais non. Ah mais non. Do pena lingala to binga kaleso pete. Ah mais non. Ah mais non. Bande rona ngai. Namona sukiawa. Que Dieu vous bénisse. Vous avez mbano liboso ya okota na mdjdt mafuta sika bon toi. Et si vous avez sur moi comme moi libonné, sur suggestion les commentaires, allez-y. Et faites large diffusion et ça la bien makasi. Tout le monde que Dieu vous bénisse. Dans mon nom, de bonnes choses à vous. Je vous l'aime. C'était la grande dame. Merci, au revoir.